na peuple info lingala mbote na bino nyonso na esongo nyonso tofungoli ya jeudi 18 septembre 2025 pour la kotesa bino ndenge séance plénière ezalaki organisé mercredi 17 septembre kuna na Bokamemi ya premier vice-président ya Assemblée nationale ezali bongo honorable Jean-Claude Tulumbai epai wapi point mokonde ezalaki bongo na ordre inscrit na ordre du jour mise en place ya commission spéciale pour na examiner pétition héritier Mapindemi après si nous va détail. Mercredi 17 septembre 2025, deuxième séance plénière de la session ordinaire de septembre. Et ça qui n'a point mon compte à ordre du jour. Mise en place la commission spéciale paix temporaire chargée à constatuer la pétition Oyo et Zali visé 5 membres et bureau et Assemblée nationale. Ba Oyo Bazali concerné Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Mounongo, Inamizi, rapporteur adjoint, Chimène Poli, questeur, P. Grace Neema, questeur adjoint, conformément à l'article 31, alinéa 4. Il y a règlement d'ordre intérieur, séance Oyo et Zalaki dirigé et pas il y a premier vice-président professeur Isaac Jean-Claude Tulumbai. Il y a Azali visé dans la pétition Oyoté. Penepenenaye, deuxième vice-président, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga, Misala Oyo, et Fungwama qui na lecture, il y a note technique, et Outa qui na service administratif, il y a chambre basse, il y a parlement, examen, il y a démarche Oyo, et Sisita Kibongo, deux principaux débats, il y a Liboso et Lubela Kimingi, procédure et singela qui pétition Oyo, et Barakotanga mana plénière, local la tradition parlementaire, peut qu'on transmettre ou bien qu'on transmettre yango directement à la commission. Yami balé opposa qui ba partisan ya commission Oyo balinga qui ezalaka kamoko. Misus balobi ba commission et singeli ezala ebele pambate moko na moko azali visé individuellement. Ba député Moussousou bango ba profiter qui na ba échange pour na ko rappeler ba question sécuritaire mingi penza na est ya RDC et sengeli ezala prioritaire par rapport ya ba querelle toko bendela na bango Oyo ezali lié na bureau na souka ba discussion pour l'article 31 alinéa 6 il y a règlement d'ordre intérieur plénière à trancha qui balobi commission spéciale Monko Kakande et Kosalema et kozana mission ya ko auditionner ba parti nyonso Oyo bazali concerné ba se présenter ba ya na rapport na bango na Assemblée nationale na délai à 72 heures. Oui, baspe moussou sezala qui lié na recevabilité ba pétition tout ba revendication ba pétitionnaire pe lisusu ba moyen ba défense ba membre ya bureau bango nyonso et kozala traité na commission. Oui, kaka na sima ya dépôt séance tenante ba liste ya ba représentant ya ba groupe parlementaire ou ba bengami ko siéger na commission ezala qui officiellement constitué bazali ko bandamisa na bango déjà jeudi 18 septembre 2025. Na sapo matubo simba ke premier ministre Judith Suminwa Tuluka a komaki na ville ya Kalemi kula na province ya Tanganyika mercredi 17 septembre na cadre ya itinérance na ye na ba province ya République démocratique du Congo. Nathalie Kaila azakuna na compte ya Infolinga. Na cadre ya programme ya itinérance na ye, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka akomaki mercredi na Kalemi na province ya Tanganyika ba aéroport national ya Kainda na descente ya avion na ye chef ya gouvernement ayambamaki na ba honneur ya détachement ya police nationale congolaise avant ayambama na comité restreint oyo ekambamaki na gouverneur ya province Christian Kitungwa Muteba na suite ya gouverneur ezalaki bongo ville mobimba ya Kalemi base mobilisaki pour na ko réserver accueil moko chaleureux epai ya premier ministre na ba première heure ya journée ba force vive bango nyonso bakendaki na aéroport pe nzinga na ville mobimba na banzela etondisama na batu na ndenge ya kosakana te ba banderole ba affiche ba drapele ba souhaitaki karibu kwetu Tanganyika balobi bienvenue epai ya chef ya gouvernement na province ya Tanganyika oyo bango bazali kobenga princesse de paix mama ni mama boye bakalemie nyonso bayaki bazalaki na esengo na visite oyo tango akitaki chef ya gouvernement akendaki directement na place Kisebwe epai wapi akominiaki na ensemble ya population ya Kalemi foule moko ya batu bayaki bele pona koyoka pe ko témoigner attachement to affection na bango epai ya chef ya gouvernement na adresse na Judith Suminwa asengaki na population ya Kalemi ba soutenir ba action ya président de la République Félix Antoine
Antoine Tshisekedi Tshilombo pour gouvernement azali kopesa attention moko particulière na province ya Tanganyika boyi boulevard Lumumba bango ba surnommé yango fleuve esengeli ekoma lisusu boulevard pona mikolo nyonso. Chef ya gouvernement alobi aye kotala ke misala ezali kosalema na ndenge ya malamu boye liboso ya posa mabe ya bainemi oyo bazali kobundisa mboka na biso. Chef ya gouvernement asengi na population ya Kalemi baza na vigilance pe badenonce bato nyonso oyo bazali kosala baaction ya mabe mpona kodestabilize province ndenge chef ya gouvernement atalisaki boye na etape oyo ya province lakistre ya Tanganyika. Chef ya gouvernement azalaki accompagné na baministre en charge ya plan ya coordination ya aide ya développement ya infrastructure pe ya travaux publics ya travail badepute nyonso badepute nationaux basénateur originaire pe bauli ya parti oyo bango pe bazalaki associé. Sur place na ville ya Kalemi kuna na province ya Tanganyika, premier ministre a inauguré qui va chanter ebele pona ko relancer économique ya province ya Tanganyika. Nathalie Kaila héritier Mapinemi. Premier ministre azali ko séjourner depuis mercredi kuna na Kalemi chef lié à province ya Tanganyika. Judith Suminwa azali kokoba itinérance na ye na sud-est ya mboka na programme oyo après ko communier elongo na population locale. Chef ya gouvernement akendaki directement na terrain pona kotala na miso na ye ndenge ni misala ezali kotambola na place Lubungo. Premier ministre a lancé ki ba travaux ya réhabilitation ya boulevard Lumumba oyo euti kozala à peine dorsale na ville ya Kalemi ezali bongo na longueur ya 12,5 km. Réhabilitation ya chaussée oyo ezali eloko moko ya litomba po na vie économique na oyo ezali bongo connecté na deux routes nationales RN5 pe RN33 pe lisusu eko permettre ko approvisionner na ba bien essentiel ya ba province misusu oyo ezali zinga mingi penza Olomami Lualaba Okatanga pe na possibilité ya kokende ti na Maniema na espace Kasai boulevard Lumumba yango ezalaki pe na évocation touristique lokola yango ezali kokende ti na lac Tanganyika. Après l'infrastructure routière, premier ministre alobelaki port international ya Kalemi poumon économique ya région lelo ezali bongo na perte ya productivité pona ba dégâts oyo ezalaki causé na montée ya lac Tanganyika. Judith Suminwa akendaki pe na ba compartiment ya ndenge na ndenge epai wapi ba commerce ezali kosalema pona kotala ba conditions difficiles ya ba agent portuaire pe ba commerçant nyonso bazali kosala musala. Patron exécutif central alobelaki pe réhabilitation ya port oyo esengeli esalema na Lombango. A rappelé que le gouvernement a signé contrat public-privé et l'ongona entreprise moko chinoise pour la modernisation ya port Oyo phase nango ya liboso et koki ko coûter 70 millions de dollars américains. Port ya société nationale ya chemin de fer SNCC Connect RDC et longona batu ya Bujumbura na Burundi Pempulungu na Zambie pe lisusu Kigoma na Tanzanie. Réhabilitation na yango ezali ko représenter soulagement moko pour la population ya région où ezali véritable source ya ba revenu pour na l'état. Vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba azalaki na ba échange kuna na Béatrice Hotel na ba entrepreneur du secteur privé, gouvernance économique pe amélioration ya climat des affaires yangonde ezalaki thématique ya masolo héritier Mapindemi Fabrice Lundombi. Gouvernance économique et amélioration ya climat des affaires thématique Oyo ezalaki dans centre d'échange mardi 16 septembre 2025 na Béatrice Hotel entre vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba pe ba entrepreneur ya secteur privé ba question nyonso Oyo ezali kopesa kanda pe ezali ko bloquer développement économique ya République démocratique du Congo ezalaki abordé sans tabou ba échange Oyo entre ministre ya économie nationale ezalaki centré na ba thème ya ndenge ndenge mingi penza problématique ya encadrement ya ba prix pe ya contrôle économique contrebande oyo ezali lié na probité pe na ba frontière nyonso problématique ya taxe oyo ya agrément pe ya ba prestataire ba service na secteur ya hydrocarbures impact ya zone économique spéciale pona oyo etali industrie locale protection ya exclusivité ya petit commerce na ba nationaux liboso ya ba opérateur économique vice-premier ministre pe ministre économie nationale excellence Daniel Mukoko Samba a reconnaîtra ki défi ya makasi ya économie ya République démocratique du Congo oyo
oyo esengeli koremonte diversification mpona ye. Gouvernement azali kobunda mpona kolimite baexportation ya bamatière première na état bridge oyo ezali kosapuye na baproducteurs locaux mpona kotika kodépendre d'importation ya baproduit ya première nécessité. Problématique mingi ya exercice ya bapetit commerce epai ya baétranger yango ezalaki mpe domine na baéchange économique public privé. Na ntina wana excellence Daniel Mukoko Samba azwi décision ya korenouveler te moratoire oyo ezali kosila na novembre ezali koya pe a confirmer élaboration ya nouvelle loi oyo ekoya ko résoudre complètement question oyo. Na kombo ya ba association patronale ya RDC FEC akumisaki initiative ya ministre ya économie nationale pambate dialogue oyo ezali bongo permanent et ko renforcer lien ya collaboration entre gouvernement na patronat congolais. Boyna dialogue mosusu permanent, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a promettre ko faire intervenir ba membre mosusu ya gouvernement pambate état d'esprit eye bana ko participer mingi na amélioration ya climat des affaires na RDC. Na selema bosengali koyeba ke rapporte esi efungwami na ISTP kapo na ba inscription ya année académique 2025-2026 kuta bango na avenue Boujala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome. Ya année académique 2025-2026 est démarré déjà et na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTP na mokuse oyo ezwami na avenue Boujala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome. Yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola. ISTPK berceau ya savoir ezali koorganiser ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie bakisa lisusu na licence LMD na biologie médicale toza na ba parcours lokola technologie de laboratoire na passerelle pe master na EASI toza na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene. ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi. ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani akotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza berceau ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki a ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK berceau ya savoir. Felui Kabangu na Itema Tondolo azali kobengisa bandeko nyonso oyo batanga déjà 6e des humanités kasina nous bazwa examen d'état te babongisi centre moko ya autodidacte Stéphanas Kande Francis Kansalokoka. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e des humanités kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itema Tondolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse ezakaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itema ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction pe ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke Itema Tondolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo e ratakate de 17h à 20h basali na bango eti kalaka très disponible pona bino
ntango ya koyekola esili nano te. Papa, mama, osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te, leka na ba bureau ya Itemat Ista ozwa inscription na yo. Bokanisi esili tenten, préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneau solaire, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko Itemat Ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Reporter ya info lingala journal pour la peuple va bête qui tourne à complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu pour la kota la londei lolenge ni ba enseignement ba enseignant baza kopesa bongo cours la Dilandu héritier Mapinem. Premier culte ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu. Premier culte pour la année scolaire 2025-2026 et ça qui organisé Kitoko vendredi 5 septembre 2025 na présence ya Yemoko initiateur honorable Nerombungu babanda kinyo na complexe scolaire Mama Pemba D. Oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix na commune ya Kisenso et Paiwapi ba élèves, ba enseignants, ba personnel administratif bango nyonso ba assistaki na culte oyo. Objectif ezalaki kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe pamba te Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba. Bosimba pe boyeba ke ndenge moko pe ezalaki nyonso elekaki vraiment kitoko culte ya kafu ezalaki pe organisé nyonso kaka pona kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe nyonso ezali kotalisa ndenge initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu atiaka Nzambe liboso train ya année scolaire 2025-2026 ici et démarré déjà nyonso ekoleka kitoko pamba te Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba mote ya mokolo pasteur Désiré Ngina ateyaki likambo etali honnêteté ateyaki na bato nyonso esengeli kozala honnête pamba te Nzambe asalaka na bato oyo bazali honnête. Nzambe alingaka soki mokete bato ya lokuta alobi na ba enseignant bazala honnête ba élève ndenge moko pe ba parents bafuta minerval na honnêteté po misolo wana yango nde ekosalaka école ekende liboso soki batie Nzambe liboso nyonso ekotambola malamu. Pasteur Désiré Ngina petoke kwa tele pote Nzambe akoka ko pambola plus école oyo ndenge asi apambola me apambola mutu nyonso ete alongola biso molimo ya pauvreté po molimo ya pauvreté moto atikala kaka sima molimo ya pauvreté moto azala kaka inférieur alongola apambola biso tango aza kopambola biso na honnêteté apambola mpe bana classe bazala honnête na oyo bazala kosala et pas seulement bana classe apambola mpe bapapa bazala honnête na kofutaka mbongo ya école parce que école etambolaka na mbongo école etambolaka mpona bana ebele te mais école etambolaka mpona na mbongo nyonso tozala kosala oyo ezomona œuvre oyo esalamaki na mbongo soki mbongo te ekoki kosalama te yango Nzambe apambola papa Neron mingi encore plus makanisi oyo ya kotia école boy akoka kosomba biloko na lokola babato akoki kosala kotongi bandako na ye mpona intérêt na ye moko mais akanisi intérêt de la nation bana ebele babimi awa bakomi bato ya minene Nzambe apambola ye
likambo eteli discipline travail pe réussite yango nde ezali devise na bango. Nzambe nde asimbi makambo ya complexe scolaire mama pemba MPD nyonso ekoleka kitoko. Dabokambemi ya préfet des études mwana mboka Pascal Bisimwa ya Itemat Binza Delvo basala ki bongo poso eleki inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango ya église des saints de dernier jour pe fondation Vodacom basaleli bango. Ebandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de saint de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom église de saint de dernier jour ba pesi Itemat Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo fondation Vodacom bangonde ba équipé Itemat Binza na salle oyo bozali komona ebenga salle numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na Itemat Binza ba kotanga na ba condition ya kitoko accroissement ya capacité d'accueil bana ba koti na accès à nouvelle technologie denge moko ya ba élève à lobby so école technique tout ça pour ça il y a numérisation ça pour ça il y a on adapté la technologie afin que biso tout ba congolais tous ça interconnecté biso tout pe tous ça na ba cours pe en ligne et tout cela sera vraiment les apena kito pour na biso nyonso ba congolais pe pour na biso pe bana ya Itemat Binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango esengoza vraiment makasi mingi moyen ko lakisa moyen ko exprimer ngo zate bene ça vraiment tout na kati ya motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international oyo ko permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien. Donc, c'est un moment de makasi. Vous avez des belés, vous avez formé dans l'aviation civile, vous avez formé dans la météorologie et agro-météo, vous avez formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, vous avez la section vous avez la coupe couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous avez des belés pour vous former, vous avez l'école d'application ISTA, pépinière et ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Vous avez 600 awa. Bazala penza déjà na ba niveau AD bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana yango ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa a beti c'était pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe école na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika ya sika pona formation ya bana na biso. Bana na biso bakomi kozwa ba formation ya likolo neti o ya bana oyo bazwaka na poto. Tokomi na salle numérique. Tokomi na ba bâtiment sika, ba classe ya sika. Kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire marier oyo bazo transmettre pas ya bana po bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itemat. Baboti oyo bayebi nanu te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Oh les kaleka na Itemat Binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo po adresse ezaka kamoko. Motiva peza potokota qualité équipé H2 za la mukolo to mona bino yo so bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini?
aliaka Protiva. soka bamama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko mpona babebe pro mama soma ye mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protiva. Protiva protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alimbaka te. bamama félicitations na boponeri bana Protiva facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie. bebe na yo kitoko nini oyesaka ye baya bayingakango sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama ndetisa mwana suka na mbimbi oyo suka na mbimbi Protiva pour bébé pro. Dans un communiqué à Metelsat par rapport ya ebandeli ya bamvula awa na ville province ya Kinshasa na Grabandundu pe na Congo central bolanda yango na bokebi penza. Metelsat azali informé public que date moyenne pour na début ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa ezali bongo le 12 septembre ezali pe na paramètre ya dispersion ya plus ou moins 8 jours. Ba date extrême pour la effectivité il y a saison de pluie à la ville ya Kinshasa ezali entre le 5 et le 20 septembre 2025 oyo ezali koya pour la province ya Congo central date moyenne ezali prévue le 18 septembre 2025 pe ezana marge moko ya dispersion ya 8 jours boye pour la province ya Grand Bandundu yango ezali prévu le 8 septembre kasi ezali na écart moko il y a une semaine et un jour. Et sengeli bosimba ke tendance pour la saison oyo ezali bongo bamvula moko normal yango ekobanda na mois d'octobre. Metelsat asengi na moto nyonso ayeba na koza ba disposition pour na retour ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa na province ya Congo central pe na province ya Grand Bandundu. Tozana communiqué nécrologique awa bola la lecture nango. Famille MP bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama pe ndeko na bango Kapita Kake Véronique ye akufaki depuis mokolo ya jeudi 11 septembre 2025 na hôpital ya Saint-Pépé ya Kinkole na commune ya Nsele. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya samedi 20 septembre 2025 nde veillée mortuaire ekosalema na espace Mamolusiana oyo ezwami na commune ya Masina na route Petro Congo. Mokolo ya dimanche 21 septembre nde bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité kuna na commune ya Nsele. Na sima ya bokundami ben de consolation ekopesama toujours na espace Mamolusiana na route Petro Congo na commune ya Masina. Tika communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Kapita Kake Véronique. Les papiers de Dieu vivant qui le soleil le vent. Et on est sur la carte info ningala ya jeudi 18 septembre yango ekomi na soupe pape nazaki vraiment na esengo makasi ya représenter les bino ngo soki bo apprécier kambo pesa merci na mijo mabasi oyo akumbela ki édition na sima caméra tozalaki na Igon Ting montage sima maki na Fabrice Lundombi journal ya peuple pour la peuple ezaka supervisé et pas héritier mapine mbande ko boti kala malam au revoir.